chez Bissou Télévision, chaîne oyo ekokani na yo. Na Congo mobimba, eza na tribu oyo etambolaka na pouvoir parce que toko santé makila wana. Baluba déjà basalaka na kati ya makila na bango depuis bokoko na bango, depuis ndenge Nzambe asalela bango, baportaka pouvoir na kati na bango. Yango na moni même maman mususu ba Congo place mu Congo azali soko lié locataire muluba kondima te. Parce que yabi ke soko combien na koduka dominer. Yango na moni papa soki ndokola ko botem na makila ki bokonzi. Oyebi o gérer ngo to comme escroc. Donc c'est-à-dire que ça na babiloko oyo depuis ko botama et ça naturel. Donc et pas na bango eloko boso na spiritualité ba kutaki ke jibe asa ko porter makila wana yo, je m'excuse, makila wana autorité. C'est déjà la kata jibe. Papa, bisika nyonso oyo zo komona basa ko beta chez hasard. Il faut savoir que il y a un esprit qui est derrière ces choses-là. Babilo kwa nezo salema, basa ko luka numéro, l'entendez très bien papa chic. Ils sont en train de chercher numéro oyo ko sala ke domaine na bango etambola malamu. Parce que magie est vendue dans le numéro. Magie est vendue dans le code. Oyo zo mona lelo oyo. Batu basa ko kendo ko sala babilo pour ko soit bana 8 ans, bana 2 ans, bana 3 ans, bana 9 ans. Il faut savoir que basa ko luka ba vierge. Et basa ko luka numéro et ko tuko kokana na numéro na bango. Ce sont des choses dans la spiritualité. Les gens voient que des choses ça passe. Mais il faut y avoir dans la spiritualité. Biloko somo na wana déjà na bondo kezo talema. Muto bango ba kubimisa numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4. Et ça oya ça déjà na étoile. Lelo na Kinshasa, ils allaient sur pas cité ya kolonga la statue à locateur. Peko koma kololo pango. Occasion à ne pas rater. Bas terrain à vendre, y a bas dimension. Locola 20 sur 20, 20 sur 17, 20 sur 15. Na quartier Pibois, commune et en télé. À un prix hors concurrence. Inutile ya kokende musika. Rejoignez-nous na nouvelle cité exaucée patience. Référence juste na entrée Singaya Inga na Bibois à 20 minutes ya grande route na Simaya concession Niembo Chabani. Ba abonné nyonso chez Bissou Télévision ou ezali cadeau pour na bino ta côté na ba bureau ya quartier na se renseigner en tout cas ba belé yangoyo. Cadastre ma nyonso normal na prix moko abordable. Donc voilà déjà benganga na lombango po oza pesika na bino mo bomoni ke ngamo na tamboli mai ezali peso lingo esika ya mai ezali esika ma ya plat ezali olingo mona ngomba donc tout ezali awa donc bobenga biso na lombango shiki mukadi yeyo na mabele na kiti ya musika te Bibois donc entrée à station Bibois koti 10 minutes et c'est belé au commune Sikawana. Quartier Bibois, ils ont déjà habité depuis Kala. Courant na Maï et Kota déjà Kala. Profitez na occasion Oyo pour Okoma propriétaire Yalopango. Pour tout contact, bengabiso na numéro Oyo. Plus 243 82 01 22 226. Boza ebele bokota la biso mokili mobimba na pesi bino mbote. Merci na confiance, merci na fidélité. Awa na Chibiso Télévision, tolbara mingi que la chaîne qui vous ressemble. Un grand merci aussi na Likondi Nabiso et Lombe Nabiso sponsor Nabiso officiel. Il y a chaîne Oyo ngana lobak avec naba courage nyonso na isengo nyonso na kondima nyonso na lobaka komo na Jésus-Christ de Nazareth. Il y a des sponsors officiels. Il y a chaîne Oyo Chibiso Télévision ainsi que cette émission Police du Star. Une émission d'analyse et critique. Un grand merci tout d'abord Naba Héros dans l'ombre, Namoni Ndeko Elias, Namoni Ndeko Dinej Mosolo, Nabo Sanité mon vieux Jojo Lukoji. Un grand merci Nabangoni Barosa la Moussala en sorte que tous à qui toropé son yo kana banda kunabino. Maton de mingi pe na fondation chez la Mwanda, maman chez la Mwanda désormais à compé partenaire Nabiso. Il y a chaîne O Chibiso Télévision, Azali Bongo, na fondation, à Kubanza, à penser pour les enfants, aider les orphelins, Baye Bakozwa, ici Kamalamu, Topé Bazwa, place, na, ya Kolia Pe Arolata, na Banzi, d'ici là, Bormona, Basport. Un grand merci, Pe, na Mobali Naye, Pasteur Stani, je vous salue. Merci, na Bao Pe Balinga Rabisote, Nzama Monabino, Lelo To Izungi Susu, na Révélation, il y a Somo,
On va parler de Madjabou, talent, bano barouya na Madjabou, secret horrible bimi, tokolobela, le lenge nini, mutu asala succès, ça ça dit succès na ça moya ba lekaka 60 ans d'âge. C'est dû à quoi? Est-ce que pesa ka micro na bango avec papa je sais qui tout là. L'homme de Dieu n'a pas si mbote. Merci mingi papa Chic mbote mingi. Sango nini papa? Ya wenzamba zo batela biso na ngolo pe na grâce na ye. To za malamu papa Chic. Kama biso lo sambo to kota na mozindo ya émission lelo. Tendre père to pamboli bandeko nyonso obazo sunga obazo landa. To pamboli pe bandeko nyonso baza na sima machine. To pamboli bandeko nyonso tu oyo bakosala partage. To pamboli aussi c'est notre deux chaînes na biso chez Biso TV. Et to pamboli pe biso balobi tika sagesse intelligence. Et où t'es pas inayo na kombo na Christo. Amen. Amen. Père to yambe sous na émission na biso police de star kasi leo tomoni bana oyo tomoni mususu pa atiki biso bana Madjabou mais plus toye komona bana ya miki oyo oba koyemba kitoko oyo. Est-ce que étoile na bango se bandi ko briller to pe étoile e brillaka soki muta poussa na âge ou sengeli étoile e briller? Eloko moko tolingi to sala clair na langage na biso to na spiritualité papa Chic. Merci mingi pour la question. Bino boza ba journaliste o bo bongisa un peu nous poser biso ba question. Mais biso to pratiquer mingi spiritualité, to pratiquer mingi magie, to pratiquer mingi sorcellerie et to yebi comment que des choses ça marche. La ligne te que to touché babiloko na bango mais ndenge na lobaka toujours oyo azala molimo na Nzambe a comprendre le to soloba. Papa bisika nyonso oyo zo komona basa ko beta chez hasard. Il faut savoir que il y a un esprit qui est derrière ces choses-là. Landanga très bien papa Chic. Bisika nyonso ozo monde j'ai ya hasard ezo betama. Il faut y avoir que papa, il y a un esprit qui est derrière toutes ces choses. On te pose une question moko à ce qui concerne bana oyo basa koleka na émission na kati ya ba conférence pour na kotala ke nani alekito nani alekite ce qui be toile na bango eza esi ebimite. Il faut toujours dans le livre à Jérémie. Jérémie a solo belo komoko, Zamba solo belo komoko na Jérémie. Alors que avant que tu sois dans les seins de ta maman, je t'avais choisi et je t'avais déjà établi comme un serviteur, comme un prophète. Papa, et toi il y a mutu et bandarana nous kongenga avant yana mokili. Si le problème est ezalaka si ko zo mona ba jeta azar wana zo salema, ba biloko wana zo salema. Bazako luka numéro, l'entendant très bien papa Chic. Ils sont en train de chercher numéro au yekotiko salake. Domaine na bango tambola malam. Bazako luka keke étoile. Mais bazako luka numéro. Parce que magie est vendue dans numéro. Magie est vendue dans code. Et pourquoi? Et ça n'a pas numéro mon sous papa nanga Chic. Il faut de chercher des vierges. Seulement des vierges. Popo mata, popo salafo. Tala, na le loko chaque fois papa Chic, et spiritualité za moko. On a spiritualité za moko, mais tango yende kabwani. Même Nzambe ye moko. Pourquoi qu'il ne reçoit pas sabota te? Azana la capacité que nous avons moi sabota, après c'est moi na yeso abimanaka ta moi sabota. Mais lui-même il a cherché une vierge. Oyo zo mona lelo oyo. Batu baza ko kendo ko sala babilo ko pono ko so bana 8 ans, bana 2 ans. Bana 3 ans, bana 9 ans, il faut savoir que Bazako Luka ba vierge. Bazako Luka toi la vierge. Et Bazako Luka numéro et que tu kokana na numéro na bango. Ce sont des choses païennes. Ce sont des choses païennes, ce sont des choses dans la spiritualité. Les gens voient que des choses ça passe. Mais il faut y avoir que dans la spiritualité, biloko somo na wana déjà na bondo kezo talema. Mouto bango ba bimisa numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4 et ça oya ça déjà na étoile
pardon, na étoile oyo eza kokangama na numéro na bango. Donc question nanga, réponse nanga, mingi na ebite, eza mingi yango wana papa Chic. Voilà, merci beaucoup l'homme de Dieu, Nanengo Yanoli. Kasi ngaibe na yeba Thomas Fabien. Donc na yeba soki vraiment makamango pe étoile parce que tout le monde a battu mususu. So ba ki ko luka pe succès, ba ki luka makamona ndaku ya nganga babeli liboma. Au moins ba misusu pe nganga yebisa bi yo place pesate. Ndito ba ki l'autre fois. Mona mususu alobi akepe makambo simbi. Parce que na yeba makambo ba pesa to tombongo ba pesa kawana phénomène na sala makandenge ni. Papa Chic posa ex nganga ko expliquer biso bien. Domaine ya étoile pour omona yango papa, dès que le mec a expliqué. Même Christ pour abortement, il avait déjà l'étoile. Oui, c'est qui brille la femme Jésus. Ce que tu as dans la Bible, même il y avait beaucoup de prophètes. Oui, c'est là qui connaît Jésus. Ndé l'autre expliqué yo. Donc étoile les élocos papa Chic avant yo ya na mokili. Donc ça pas fruit hasard. Et ça déjà élocos déjà ensemble pas bongisaka. Mais tant que kaka Hérode, les mages, bah qui goye bah que Christ a botami, tant que mon étoile est bimé la décolo, bah comprendre que non, Jésus Christ a botami. Et bah vendu qu'on a d'étoile. Et tant que Hérode a yé, a kangi azu ba mage, avant d'ici bango, a toni bango, bah mage bah zu taille à quoi expliquer. Bah expliquer que non, étoile il a yé, étoile le seigneur qui bimé bimi. Papa. Et le moment que Hérode a eu étoile il a yé bimi, bitumbe ebandaki, bato mosusu bakufi, bana mosusu bakufi à cause d'étoile. OK. Ya on a tout expliqué yo. Bato nyo surtout oyo moni bakendaka na compétition, ya bana pour chercher nana robima premier, nana robima l'échec et pas ensemble tanga so benga na papa. Nzamba zalaka na zarte. Nzamba zalaka na compétition te. Nzamba zalaka te nzambe oyo ndabimi. Non. Et pas ensemble mutaleka zalaka te. OK. Et pas ensemble zalaka volonté ensemble. Papa, oyo ceux qui batingi basunga bato, limbisanga papa, na osimbelo comme mususu. Ceux qui mutu alingo sunga mutu, il faut yana orphelinat. Ayena orphelinat, ayena ba centre de veillard. Maman, ozo loso yango yo, bo pesa ba orphelin. Eza lokola papa oyo bango baso sala wana, eza lokola basala orphelinat, ba lambi loso bazo lo bana mwana oyo akopumbwa retoucher songi atol, yo wana kolia. Oh. Mais ce système yango wana. Système yango wana papa. Mwana ko simbi yoro, soko simbi te reliate. Do isantenge wana. Voilà mutama bien. Papa, nzamba zarte. Ce qui nzamba solo mutatinda kabango, papa na sia biloko wana. Talbalongo la biloko wana. Et eloko ni ne sale maka papa Chic. Peut-être étoile ya moto ezala touché. Ndenge menga ko expliquer un jour. Na kati ya moto aza ko porter 4 couleurs. Oyo moto nyoso abota makala yango. Tozo porter 4 couleurs. Tozo porter 4 chiffres na kati na biso. Omoni? Moto na kati nazo porter chiffre 1, aza ko porter chiffre 3, aza ko porter chiffre 4, puis aza ko porter chiffre 6. OK. Alors tant moto nyoso tozo botama, so abotam na couleur na chiffre 1, c'est-à-dire que abotam na couleur blanc. Mutusu za na botami na chiffre 2, abotami na couleur verte. Et mutusu za na pardon bleu, abotami na couleur rouge, pardon chiffre 4. Donc c'est-à-dire mutuana abotami na couleur chocolat. Et muteur botami na couleur 6, na sixième na chiffre 6, na 4 na ye abotami na couleur rouge. Alors tant mutaso ye panganga et là, on est salemaka. Ngange loko liboso, il faut détecter na kati na yo osa porter quelle couleur. A ko détecter couleur ni nos porter. Ceux qui comprennent que na kati na yo osa porter couleur blanc. Oh que couleur blanc et ça bateau batambola na kati sincérité. Tango mutu ce sont des gens ozo mona ke na kati na ya botami asa na vie pena lisumuté. Asa mutu moko zomona ki abotami na nature moko ya yemoko. Asa na lolenge moko ya yemoko. Tangu mutu ye panganga, nganga kotala kino couleur ya sana ngwa sana couleur blanc.
Ah, mutu na fini seka osala lisumu mingi te. A servir Nzambe. Nganga kosala effort à partir ya étoile wana. Abanda kosala nini? A utiliser yango. A zwa yango. Et tant ya kozwa étoile wana nde akozwa couleur oya kotuko tia a remplacer. Soit et là on est tous osala na magie. Ceux qui déjà na découvrir que oyo na kati na zo porter couleur blanc. Papa Chic, j'ai capable ya kotinda oyo ezali ke démon tabac. Parce que tabac il est un esprit, son nom c'est tabac. Et l'esprit tabac, c'est un esprit. Place au bateau mais la cigarette. Place au bateau mais la cigarette. Yé akoya wana aromaté onction ya tabac. Une fois que muta fouli na ya juste cigarette a mela fouli et fumer wana et comme un envoûtement Papa Chic. Ça peut arriver que fumer à Moutouana est comme un envoûtement. Cigarette normale, mais mon pépé est comme un envoûtement. Et dans ce envoûtement, on a Papa Chic, tu as déjà la capacité, il y a quand on a travaillé magique, ming, tu as utilisé ton bac fort. Et dans ce ton bac fort, et que ça là que Moutouana, ce que ça là qui na couleur, a reporté na katinaye. Et première des choses, et toi l'inaye, et que bandoko ça là étouffé, petit à petit, soit, tant que comment et comme tu as étouffé dans cet état-là, tu as temps ya ko récupérer étoile wana, tu zoom sur dossier. Tant que tu as nanda kwanganga, tant que tu découvrir que étoile ya moto oyo, et ça n'a ko brûler, il faut to salanine. Ce qui le cola yé na volonté na yemoko. Il y a deux choses. O to ça ko amfouté, pe o yé na volonté na yé. Amfoutima to ko tinda moto na nzela cigarette, ndenga so melango wana pe ozu yango. To tinda moto na nzela masanga. To tinda moto na nzela belebele. Ya maloba baba stratégie ça la belé na cela ya molili pour ko amfouter moto mais moto a na volonté na yé moko e komitika to ça na temps ko amfouter te tant to travail magie to ça na tempête que to tuna yé ndingte na ko yeba déjà na kati na yaso porter couleur boy ngana ko longola couleur wana tant na zo longola couleur wana c'est-à-dire que na longoli étoile oyo botama kinango ndena kozwa étoile satanique ndena ko tia na kati na yo. Et toi, satanique, on retient la katinayo, et que ça n'a rien que pour ceux qui le collent que ma botte salaki, tu retournes ma botte. Ceux qui le collent que non, tu montres que mutu oyo, azana katina étoile naye, et ça qu'on portait bossu. Tu retournes la bossuana. Ceux qui le collent, tu montres que mutu na katinaye, tu montres que non, azana ma botte belé, tu retournes la ma botte. Quand tu fais travail magie. Donc c'est-à-dire que dans le domaine étoile, kolongola muto étoile to ko amvuta étoile eza kosenga to kute loko na kati na ye soki to bakute loko na kati na ye na kati ya magie yango na nganga kosalela donc so bakute loko to bakosalela te. Ok, merci beaucoup l'homme de Dieu. Makambo tolba c'est très important. Motuna mususu ye parce que mitune ozanga te. To me kampe ko tuna mo motuna we mo muke sur ba musicien. Surtout sur l'étoile. Tout le monde qui, par exemple, Wenge, à l'époque, ça n'a pas belé, mais pona leader, que non, yoza leader. Donc, et là, on y a qui, topé, et ça là, qui ba qui oyo, aza leader, biso, tout ça leader. Est-ce que, signe zanine, et puis, pourquoi, qui leader, babota manango? Oui. To étoile, babota manango, to pe étoile, moussou, yarana, nanzela, qui na kimukolo. Oui. Étoile union surtout ça passe pour étoile ya nzela ki mokolo na spiritualité étoile babota manango être aussi un leader babota manango donc même ndengo moni wenge zala ki po ba pona jibe azala comme leader et loka liboso ba kuta ki na kati na ye déjà il portait le sang des leaders. OK, parce que ça muluba bon oui et ils ont un rapport nini baluba bazana nini na Congo mobimba eza na tribu o etambolaka na pouvoir parce que to ko santé makila wana to longola nanu kisi to longola nanu boye baluba déjà basalaka na kati makila na bango depuis bokoko na bango depuis ndenge zamba salela bango ba portaka pouvoir na kati na bango tant fort. OK, ba porta pouvoir na kati na bango yango na moni même ba maman mususu ba Congo place mu Congo azali soko lié locataire muluba kundimate kundimate ba biso que no tete muluba te mutete la te. Parce que il y a que ce combien na ruka dominer. Oui, yo sala constante que non place nyo surtout mulu ba fa dominer. Toka saya za to mtete la.
ata kuti kolo lopango ya koluka ke a dominer akoma kolo lopango yokana lisusu te. Donc et ça nature ça makilo ba botami na yango. Yango na moni papa soki ndokola ko botami na makila ki bokonzi. Oyebi o gérer ngo to comme escroc. Oyebi o gérer ngo te okomona ke mutoko na autorité moko diabolique. Oh. Donc oui, et ça la biloko monsieur ça pena naturel. Oh yo depuis beaucoup combien nzamba permettant ba toi na ba sala ndenge wana. Et ça ko ba chief. Ba luba na Congo ba ça ko ba chief. Ba kasaye ba ça ko ba chief. De place à ça il faut sentir que ça. Ba oyo ba ça l'ensemble, ndio mona ka ba yaka na ngo suko na niveau église, okomona ke muluba soka na kati église, akupi ndeko na ye. Il faut sentir qu'il faut soutenir ye. Oza na nzambe te soka kena na loponga bato, boto loponga bato. Ba kombo samba. Misu makasi ya robota mela. Soko epa ba Congo kuta bango pe kimia luzito. Donc c'est-à-dire que ça na ba biloko oyo depuis ko botama et ça naturel. Ba force à ngote. Donc et pas na bango eloko de boso na spiritualité ba kutaki ke jibe asa ko porter makila wana yo je m'excuse makila wana autorité. Et c'est déjà la kata jibe. Ya robota manano. OK. Oui. Mais yango monique jibe a foxa ke le côté. Tanga yo simba a dominé bango. Wow. En tout cas, m'a révélé c'est fort hein. Bo soma maele kuna mais sikoyo ba neotubi net par exemple JB abota magi nango déjà zai nango kati na ye yango ba pesa ki charge wana mais sikoyo ba mais ezana ndenge musu ba bota mana ngo ba yeba te ki ba na eloko wana. Oui, et ça ba mvutango pe ba mvutango ba boto lionete ya JB ba weka wana comme ba salaki prédenté papa talangana yo to sali okeso esimba te net ngalo to mba fwani vraiment yango mon même domaine l'église mutu so lobike te pe kwa sama be na ki ko fongo l'église nanga banda 2 mois 3 mois 4 mois 5 ans mbunda kaka na ba bashi likolo na tele bébé la tshaba ba na kati no so porter le komo côté ki bo konza ba foxa ngote to nini ba foxa ngote de ça na ba tebele oyo so mona sukonete ba shibe wana ba wera eza makilo ba botami nango ba botami na pouvoir wana mais les moments que ba memi yango pas satana utilise yango. Donc utiliser yango moni le pour le moment ata ba foxé ata ba koti banda kwanganga ba kozongela ba succès ba salaki nango te ata lisi faire aye moko boye ke no wera yo zo zonga jibe yo zo zonga ba zonga te mais déjà c'est ba utiliser autorité ba pesa ki ba mo utiliser yango oui eza lokola mulangi ya secret papa tango zo melango nzamba ebi déjà ke no mutu oyo na tie munafi na ye mulangi ya secret mkotonda eza succès na ye nzamba ebi ke sanza boya kosalela boye moi boya kosalela boye tambo ya kosalela boye ti akufaka akokendela na succès na ye ndamba succès na ye yango moni batu ka bale moloto ba mari misambo akufi ningisi batu parce que asila ki ne sotute ndamba succès wana yango etikala ki na ye mutu ne sotale liye mutu ne sokanisi ye. Mais ya bango tongo siko ba utiliser ngo nyoso tu ata lisi faire aye azana eloko ko to pesa bango te ata ye moko satana ye o wera zonga ndenga zalaki jiba zonga koleka fali ba zonga te parce que o ba tsana kati na bango même lisi faire abi secret wana te parce que ça biloko zamba tsaka depuis le commencement. OK. Donc batika le sonde ba sawana batika sonde eloko te. Donc l'autorité c'est la force. L'autorité c'est le pouvoir. L'autorité est ça qu'on gère. Ce qu'a le bil comme il faut yokaye. Mais pour le moment, il est où sur le bil comme on a yokaye. Mais papa, donc tout le bas, l'autorité, succès. Et ça j'ai épousé. Papa, Satan a ça là qui est l'autre côté. Yango amoni ba nzambo bazala ka azo servir nzambe, akiko lukanganga, akiko lukamaji, asal musala punda papa. Asal musala punda. Parce que biso na yo nzamba zo bongisa biso nini tokolia nini tokolata le moment que ngana va pas chiki tolali pongi nkolo akomi boyi akomi sentinelle aokengelela yo ndongo lali pongi na bana na yo akiko tambola pona kolukela yo nini okolia tangu yo zo lala azoki no kolukela yo ba relation lo pas chiki na 1000 francs lo bi kuna okanisa kitula ta na 1000 francs okolesa kitula na bana na ye nzambe nazo kesimba mitema wana mais sikoyo na part na bango nzamba simba ka mitema te bazwi nyoso tu wana ba ke ba pesa on satana alors satana c'est le reçoit koto salela bango te papa donc on domaine la succès domaine autorité
te domaine ya biloko zo mona ba conférence ba bana 8 ans bana 7 ans bana 2 ans ce sont des distractions. Papa, il faut y avoir biloko mo papa chic. Arme oyo diable aza kobeta pour le moment et ça ba biloko wana zo mona musique. Ngana le bara papa. Mais bon, nzamba pambola sero enis na éviter ce ka bimaka. Quand même soko yoki nzembo na ye, ozo sentir que non. Petit conseil. Ayembi bien. Nzembo sana mafuta. Mais ce ka kotika na lokolo. Ce ka kotika na lokolo esili. Atika mon expérience. Merci beaucoup père na kozwa yota mingi te na otiko na plateau. Paul Baté papa chika katenga maloba. Akambolobi oyo est très important pour le peuple de Dieu. Obita c'était pour na orphelinat, obita c'était pour na ba mapa on peut aux anango déjà. Ba terrain aux anango, ba borda précision d'ici là. Donc père azana ba terrain, bobenga est déjà. Comme ça, c'est ba ndenge maman je le capo. Donc père, moi le sam peut va déclarer na numéro de téléphone. Voilà. Merci papa Chic, ba expliquer un peu déjà ba direct bandia wa tanga na programme. Il y a ba live donc na kotuko ya totei mukie to memi ba na ensemble na cheyo samedi. Motonio sona mutuna tuna. Papa je sais qui tout là. Tu samedi tu cham erni. Te yo tia kaka papa wana c'est tu dire à 16h. Na roya ko le belaka sur la spiritualité. 16h spiritualité mituna nyo témoignage. Oui. Si bapesa kindoki pa maman na 80 ans si akoma kindoki ti bando sa misala mabe mituna nyo so botuna ye en direct question réponse samedi na 16h na papa Josué ndeka to sala rat. Voilà, merci beaucoup papa Josué qui tout là. Déjà ba live ezali hein. Donc désormais chaque jour bravo Jésus ba live awa benga mbala moko pe kala mingi te micho sika pe zo banda awa histoire à boka quoi bokozongo awa na Chibiso télévision. Entre temps je vous laisse avec l'homme de Dieu. Merci peuple de Dieu kolo apambola bino ndenge ka to salaki koloba sur la spiritualité boyebi que chaque fois toza koloba la spiritualité on est menacé mais tokotika yango te toza obligé ya koloba la père orienté peuple de Dieu bana baza venir ya lobi et le diable s'il voulait toucher il touche pas les grands parce que ba grande chose déjà ba utiliser bétol na bango na nzela makambe belebele mais nzambe soki aza na besoin nzambe ya venir ayebi ke bana mike même diable ayebi ke bana mike na kati na bango venir à lobezali mais bien aimé kolo pambola bino kolo batela bino yango na yeko senga la bande konyo surtout tozala mama na biso oya pesi ba terrain lobi ke atie yango po na basala nzambe bande konyo surtout bolingo sala ba orphelinat apesi bino ba terrain wana mama Marthe bobenga ngai to bobenga papa Chic apesa bino modalité ya makambo wana ndenge nini eza kosalema vraiment tie ba terrain na prime quoi bien soko ko na besoin OK penza bobengi ngai na kopesa bino numéro na ye afin que bosolola bozwa ba terrain même biso na orphelinat so nkola kopesa biso makoki tozo kanisa tozwa ta terrain kuna mais benga ngai to benga papa Chic nzamba sanga te ko pambola bino et na sako ya ko senga merci. Il avait une sœur à Ebisa Kinga, lui, mais papa, pourquoi au Lobaki n'a pas eu makambo orphelino, le bébé toi sungate? Non. Dans le baki bien que, à part Banonga la Zalakana Bango, à part Banonga la Zalakana Bango, maman Marthe, Basungaka, Muke, et maman Jackie, tout le monde là. Mais jusqu'à présent, Toza Kozua, Bana Bazebele, Nabano Toza na Bango orphelina, Baleki Minki. Donc, Kolati Sabango, Kofuta France, Minerval, ceux qui n'ont pas le banabino qui n'a pas na kosi. C'est pourquoi nazo senga lisungi. Bible lobi na Matthieu senga ba kopesa yo nga lokola prophète nabino lokola mosali nabino lokola ndeko nabino to sunga borphelin o bino boyebi toza na bango bo sunga bango na kamo avance même à Minerval na cahier na uniforme nzamba ko sanga te ko pambola yo et numéro na biso ezali na Orange ezali pe na M-Pesa numéro na biso ezali plus 243 81 41 88 012 et le numéro monsieur Souana ya Orange ezali plus 243 85 61 94 94 0 na suka et ça na ba M-Pesa et tous les deux numéros aussi eza na WhatsApp soko zingo benga ngai na zawana et to bossa na te samedi na kozala awa na kosala ba prière à déclaration na ko bonde la pona ba bato basala ba cancer ba problème belé il faut mona loboko na nzambe même ozana problème à mabota je vais prier pour toi.
nzambe kosala ke nayebi ke nzambe wana botisaka nayebi ke nzambe wana asalaka makambo ya minene et je vais libérer l'onction. Il y a délivrance, je vais libérer l'onction. Il y a basio babota kate babota ba cancer fait moi parce que le nom de Jésus-Christ est au-dessus de tous les noms. Et tobo sanate aussi nzamba pambola bino tokokutana na biso na bino samedi ceux qui yesu masiya yete na prier pour na bino. Seigneur na pamboli li mabota na yo na pamboli peuple na yo bisika nyonso bazali salela bango bolamu ndeko nyonso azala ba problème spirituel ndeko nyonso azala problème oya zozanga pongi pesa e pongi pesa e kimia pesa sengola mabota nyonso ezangi kimia par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth de na lobi amen. Kola pambola bino ciao. Lelo na Kinshasa, eza lisusu pasi te ya kolongwa la statue ya locateur. Pe kokoma nkolo lopango. Occasion à ne pas rater. Ba terrain à vendre, ya ba dimension. Lokola 20 sur 20, 20 sur 17, 20 sur 15. Na quartier Bibois, commune ya Ntele. À un prix hors concurrence. Inutile ya kokende musika. Rejoignez-nous na nouvelle cité exaucée patience. Référence juste na entrée Singaya Inga na Bibois à 20 minutes ya grande route na Simaya concession Niembo Chabani. Ba abonné nyonso chez Biso Télévision ou ezali cadeau pour na bino ta côté na ba bureau ya quartier na se renseigner en tout cas babele yangoyo. Cadastre mamunyoso normal na prix moko abordable. Donc wela déjà benganga na lombango po oza pesika na ye. Bino mo bomoni ke ngamo na tamboli mai ezali peso lingo esika ya mai ezali esika ma ya plat ezali olingo mona ngomba donc tout ezali awa donc bobenga biso na lombango shiki mukadi yeyo na mabele na kiti ya musika te Bibois donc entrée à station Bibois koti 10 minutes et c'est belé au commune esika wana. Quartier Bibois, ils ont déjà habité depuis Kala. Courant na Maï et Kota déjà Kala. Profitez na occasion Oyo pour Okuma propriétaire Yalopango. Pour tout contact, bengabiso na numéro Oyo plus 243 82 01 22 226.